La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Affaire à beauté, image na coquette, affaire ya Anna. Bomoni na vie, basi, il faut ozalara mayele. Mobali ya sambwara te. Eloko basi ebele baoye bate basi ebele lelo baosala buzoba baoye bate ke mobali asambwaka te. Bote image aza homme marié o biso nyonso toyebi ke abala aza homme marié mobala coquette babala légalement babala na civil babala na coutumier babala na religieux bandeko na ye liboso na bino te pona encourager babuzoba o mibali basalaka na ye ko encourager yango te mais en réalité des choses na makambo nyonso coquette asambwe te bote image asambwe te mais ana wana nde asambwe boyo finga coquette poani boyo loba na coquette poani coquette asambwe te mwasi tu ayebi buzoba mibali mutu nyonso ayebi ke mibali bazalaka bata buzoba peut-être ndeko ozozwa tan ko commenter to ozozwa tan ko finga coquette musu yo po ayebi ke mibali ba bata buzoba musu yo mo po yebi ke musu mobali no asala bongo mais ko ebimaka nde na réseaux sociaux te alors ya yebimi na réseaux sociaux po abala star ngalo ba bote image azaki star te muta sali bote image star eza coquette po coquette mutaza star bote image azaki un simple caméraman coquette muta komise star Rita Kimanga na relation na ye na bote image ezaka relation moko ezaka reconnu te ezalaka reconnu te. Lelo soki réseaux sociaux to comment olobela Rita Kimanga koma peso ka sali live le la zu ba tupe bele ba kotele na live eza po na coquette eza po beauté image akendaki kobala coquette aza artiste comédienne donc aza comédienne aza star wa yebani mboka mobimba yango bomoni histoire ya coquette na beauté image et koma boye na internet alors likambo bandeko bele bozo condamner coquette bandeko bele bozo finga bandeko bele bozo loba bandeko nanga eza pasi mais esi ekomi bomoni bote image aleki na émission alobi nyonso asengi mwasi ne pardon esi la kana pardon esi la mobala ta ke ya bimina basi soki 4 5 6 ebomaka nango libala te po eza natira mibali mutu nyonso ayebi yango ebomaka nango libala te na oloba pona ko encourager mibali te malade eza mabe ezali ba mipepe mabe eza okendo lokoti mipepe mabe oye nango na ndaku okendo lokoteli mwasi na yo bokono oye nango na ndaku ezali to boyi te mena likambo bandane bandel tisuka ana wana nde abimi zoba ya bazoba po alukaki asala ngo po approuver coquette ya yo soki koluka ola na mobala muninga po lobake na sala ngo po na prouver yo nde basakaneli yo ti yo nde basakaneli yo basi il faut tozaka na conscience eloko wana baprouvaka muninga te J'aime ko lu ba na bima na mobile ne pona na lakisa ye mobile ana a considérer yo te a tika yo mais a zonga pa mwasi ne o kesenga pardon et pa na yo o senga pardon te a solo ka jezo ba bosala ni kosa leka ndenge pe bimi na internet we bo bosa nanya bosa nyo pa komi ku koloba maloba mabe pona yo nanya perdre bon moi on que moi ça nande mtabimi zo baza mayele te a valoriser ki bon mwasi na yete o valoriser ki bon mwasi na yo te bandeko nanga bonjour bonsoir mbote na bino et dépendre na erozo landa biso en tout cas bato bolanda biso na midi baba bon après-midi na tongo ba bonjour na poko ba bonsoir na bino yango dépendra ero ko landa biso. Alors bandeko, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc si vous êtes vraiment nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela bandeko lien bayoka likambo tozolo ba oyo tozolo bela likambo nini.
Alors mais quand partager biso partout nzamba opambola yo na loba partage na bino et c'est pelisaka biso da partage na bino yango de sala musa na biso ekende liboso. Alors partager biso partout et ozala malamu mingi na pesi mbote na batutu o bosa bo soutenaka musa na biso donc bato so bo soutenaka musa na biso ekende liboso. En tout cas nzamba lola a pambola bino esika nyonso bozali. Likamba Coquette oyo ngalo nazo kamwa ndenge batu bozo ya kokondane Coquette na réseaux sociaux. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Alors bande onanga ceux qui s'abonner sur zambano liboso tango zo s'abonner ko bossa na te cliquez sur la cloche de notification pour ozala notifier tango nyoso Irsel Botelo TV a obanda ko kota ba analyse na awa. Ba audio ezali voya beauté image ezali o beauté image a lobby aye asengi pardon aleli pena na TV bomoni bio soma ya miso ekiti aye ko senga pardon na mwasi na aye ko senga pardon na asengi pardon na batu nyonso po asengi pardon na émission asengi pardon na mwasi na asengi pe pardon na belle famille na ye. Alors to sala non analyse ya bato mayele. To sa non analyse ya batamayele. Beauté image a lobi boye akoisa maki. Akendaki kosela, c'était prévu ake kosela moi si wana chaîne YouTube nanda kuna ye. Akendaki kosela chaîne YouTube nde bakoma ki bakwe tiba na niveau bakwe ya. Bo yaya biso to toyebi ke mobali azaka na mutu mobo azaka na faible. Mutu to ayebi. Mobali akoisa makana e pamba. Alors msusu moi sana sala ki loko mo kwa isa beauté image boye bate pour moi na moi si wana kana ki déjà Coquette depuis kala. Il paraît-il Coquette abimaka na mobali na ye Coquette akomaki ko bimana mobali na yango ye pa lingaki asali kambo na pona koluka soki pe amonisa Coquette soki passe na motema so pe ndeni yango ya lukaki abima pe na mobala Coquette mais eloko ya bosana ki asali buzoba po na invité biso basi soki makanisa biso tozo raisonner na sima mabeto ndeni nga mwasi boye na yoki ke mobali nga nazo vivre na po fi wana ana zape marié te abala te nga mwasi boye na yoki likangu moko nazo vivre na ye akomo bimana mutu moko boye alenga pe pona na sa likangu wana mabena yoki se passe na ke luka mobali ya likangu wana o baza marié nga pe na bimana pona yoki se passe soki siko mwa mobali wana azana maladie ozuyango soki mwa mobali wana azana bokono ozuyango bokende kolata ba mipepe mabena banzoto na bino pona kaka bisangisa et puis ana yebi ke beauté image azaka mwa mobali ya Rita Kimanga ayebi internet lumbara solo awa yebi yango ayebi ke beauté image aza mobali ya Coquette ye pa ke akoti kaka na nzu
tala ba congolais nde botambusaka soki ezalaki maladi moko eza na botambusi yango. Tala ba congolais nde makanisi ezalaka bino te, ezalaka biso te, pardon. Ba congolaise toza na makanisi te, bana basi mobimba babulaka kosala makamba buzoba. So makamba buzoba wana nde basalaka ngo bia obuleka na linga pe mobali na yenga pe na sala bobo ba panzo na réseaux sociaux. Ba basi moba bozo bule makamba malamu liboso te. Kaka ba congolise nde ba bula kaka fona biba na intel fona lala na intel yaya. Sokola maboko leka. Soko yoki ke koketa so bima na mobali na yo sokola maboko leka. Mobali ngo pa bala na yo te soko ko luko sambusi na internet to sambusi koketa na internet esili. Mais okoya kaka na bima kaka na mobali na ye pour que na tsana réseaux sociaux na tindele ba vidéo à sentir. Sko moni beauté image tanga leki na émission a valoriser ka mwasho ya bala na mbongo. A valoriser yo. Et puis alobine ke akwa isa kinga na kwa isa makipoto na bando kene kuna ye moko sala na kwa isa ma. Akwa isa minae. Akwa isa minae. Mobala lo kwa ntaba. Basangisa ye na pondo a fresh sika moko te. Nzamba sala mibali na nature moko ngana mona mitunaka. Yango nayebi te. Nayebi te. Bote image ko kepe ko lobate na okena ngana na oya ngana ndaku na ote pona yo fongolo chaîne to kuta ne sika boy to kuta ne sika be metanga mi koti sida na ndaku wana moi ça déjà zala ki na projet et si alinga kibul tia zo ki numéro bote image tia lobaki abenga bote image pona mamba chaîne peut-être bote image na mutu na ye ayebaki kete ake fongolela ye chaîne mais ye mwana mwasi wana na mutu na ye azaki na makanisa chaîne te. Yena mutuna ya bande ko raisonner autrement. A raisonner ki autrement na mutuna ye. Alors tant que mobali ami kwa isami na ya kwa isami eza mai se sopani to lokotango te. To lokotango te. Koketi amwasa libala, koketi amwasi oba pesi limbongo. Mobala valoriser mwasi na ngai wana na balaki po ba pesi la ki koketi mbongo. Ba pesela ki koketi mbongo ata bote image asali mobulu ata bote image akeso ki ndenge nini mais abala koketi ko bala apesela mwasi na mbongo mwasi na zo mériter respect mwasi na zo mériter respect pona minute o muto pena ope batu nyonso bazo mona zoba ope batu nyonso bazo ba mwa mwasa yokisi batu sodi eza ana wana. Eza ana po ye moko sala kutu ba video ye moko bando sa ba video zo laksana ba alliance na longoli alliance ya ato longoli alliance eko longoli bela te suka alliance na eko zonga na musapi na ye omoni siko sala erreur po ato bi ke te na zui bote image na longoli ekuta alliance eko zonga na ngona musapi a longolo kana tawana longoli ngo na tawana me zonga na musapi. Et puis nga kamora baso boyaka mobala na mwasi na me yo lingo yaka ko tsaka mutu esika wana ya akonzima ne akowanga na ne yo awanga na ne yo yoka si bote image okena ana wana awanga na yo musuku to tika la ka mutu mobo ya katula posa kaka otika la ka bon mwa katula posa moko boye soka ye poto sali kosa leka soka ye kote oza sali kosa leka leki mibali balaka bongo moi ça na peut-être monique na gagné koketi na sali boye na gagné koketi o sali buzoba lelo o baby sinon réputation na yo ba somba réputation te mo baby si yo moko na internet lelo bato bakomi kolobelo ebela nzoto mwana mwasa na zanango ala tarape kitoko na mona kayeka ala ta babilamba na maputa ba mideli pe ya bien kitoko mais o sambusi pena ka nzoto na o mi sambusi bato bande ko peso na valeur nani o peso su na valeur. Nani ozona valeur ozana bato babande ko peso valeur ozana bato babande ko linga yo ozana bato banda monoka moi so vraiment za muta kilo mais omi kwa isi kilo yo so kwa isi onka pona se omi bambi kilo no nyos na se osopi kilo no na se kaka boye pourquoi parce que mwana mwasi moko boye analingaki mwana mwasi moko boye na sala ki boye non mais non tozaka na makanisi bandeko basi to kanisaka
oza mwana mwasi zana bana zana bo objectif malamu makanisa bino bana basi zalaka teke fona na sale mabe ngana bima na mobali bana basi mo babutoko maka ko kanisa makamba mibali so ba mibali ndele bosi bo tomboli ba drapeau bo tie na mutu te boete koketi marié mukili mobimbe yebi que Coquette aza marié to yebi biso nyonso Coquette babalaki ye Coquette aza marié to yebi yango biso tout donc bote image nazana ata bimibo kasi Coquette oboya mobali ne po mobala bimisi ba oboya na te maya moto etumbaka elamba te maya moto elembisaka nde safu maya moto etumbaka nango elamba te elembisaka kaka safu erotumbela mbate do o wana nyose eleki yango te kokwesa libala Coquette ba Debora lukalu to mona ba video kute bima ya makasi me baboya na te bangona na mobile ne bazali na mona video ya Debora lukalu te en internet ba Debora lukalu ba video pene ya somo ebima me baboya na te bazali boka Coquette nde boya otelemisa drapeau boya ye bino banani boya boya ise na mobile na bino banani boya boy sena mobali na ye boya ye asali bo a mobali eleki o eleki to encourager ma bena ete to encourager bote image te e likambo epesi pe pasi epesi kanda tande tu ba video e bimi na internet on to mona video mo ba uchocha na Facebook wana na video na nanya osambwa mobali ata bazu ba video ne ba bimisi boye pena bulumbu asambwa nete ensemble nete likama mobala Debora lukalu tobosana te est-ce que mutazana osuna mututi de loi zali ba video renya kala ona est-ce que na site ke mutana okuna phone ti de loi bomba zali mutana una phone ti de loi bomba zate ba video ane o ebimi wana moi sana ndi mtasaba pe monde ba video na ye wana azo simba pe mobala muninga oyebi ke moi mobala nde na zui na ngai bo na zui ka pona de zaka pona ka moi tamoka mkuse pozane maria ozonga na mwasi na ye azonga na mwasi na ye basi fo bokanisaka tozaka mayele tokanisaka buzoba liboso te ozokanisaka osala muninga mabe me mwasana poptala Coquette na mobile ne pa baboyana e difficile tiba kendaka na commune tiba kendaka kokabola na commune apesa bango na temps boyebi combien de temps o commune apesaka commune akopesa bino pe 3 ans combien ya kopesa bino pe 4 combien ya kopesa bino iyana kopesa bino 2 ans ezwaka petan eza pasi bando na otela bino mo ba audio moko toza nango awa ya bote image ndenga eki ko répondre epesi nango pasi epesi pasi mais quand même andimi na ye aboyi ne ko wanga na ndimi na epia lobike ba koisaki ye andimi na ye epe alobi ke akweisa maki bomoni mwasi soki alobi bomoni mwasi aza capable ya osala nyonso mwasi soki alobi akweisa mobali wana ke o aza na baprojet mabe o akweisa mobali wana aosala tout po akweisa ye mais lelo bopesi bote image foti tozoloba topesi foti po ye mutaza na kati ya likambango mais boyebi te mwa mwasana asalaki nini po alukaka akweisa bote image akweisaka bote image po aluka sambusa Coquette ya lobi ke Coquette abima na mobali na mais mobali yango aza reconnu te mobali yango bayebi te ba photo oye Coquette abima na mobali na eza ba video oye lobi ke Coquette akoma abima na mobali na o ba message eza ba preuve eza wapi ba preuve to monite mais ye awa ye na internet tala nzoto nyonso ebimi libanda eza pasi pe mawa bote image pe mipesa respect pesa mwasi no valeur mwasi no aza star aza comédienne munene na Congo Coquette aza mutakala na maboke Coquette ana bafano balingaka ye obalaki mwasi no opesa valeur respecter c'est respecter moi si na yo pesa moi si no valeur babilo musuze mutu muso omona mutu yemo kwa zoya ko linga o benda boule bata TikTok yo mona mutu TikTok na TikTok wazo linganga benda boule peut-être o lingo po sambusa yo yebate mais comme ozono kana makida mibali nde mibali bayaka ka kokwisa momi kwisa mina yo en tout cas eza kitoko te sali soni
esali soni. Mais moi si oluko baby sa libala muninga, oluko kitisa valeur ya libala muninga, mais yo mo ndo mi kitisi valeur. Pona mi tu coquette sa mère à parler. De bébé kita buka de sa mère à parler. A ondi makaka buso ba mobile na ye, a ozongo ka kolata ngondi mango. Après quelque temps e rolongwa na les réseaux sociaux. Likambo mo etika l'éternellement les réseaux sociaux ezala raté. Toyaka kutu bakama ma fils elongwa. Ba yela biso ba vidéo kutu pasteur Mike elongwa. Mobala Deborah moba elongwa e bonka ya beauté image ne kolongwa te ekolongwa mais moi so za motema mabe. Ana ono za motema mabe moi na mwasi wana za motema mabe. Oza motema mabe Armstrong wana soki Armstrong wana oza motema mabe. Oza vraiment motema mabe. Oluko sambusa muninga oluko bebisa libala muninga me yondo sambwe. Eza pasi pe mo abandeko. To partager vidéo na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. En tout cas, na oti ke la bio to landa nano ba maloba ya beauté image et ozala malamu mingi. Ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosa na te fina cloche à notification pour que prochainement tango to ya sos na banalise na biso ekomelo partout au kozala. Alors to landa. On a galère au moins nanga a passer ça. Madame ministre na député. Je me dis que non. Moi, je n'ai pas passé à bien, je n'ai pas passé et ça histoire montée, ça faux histoire. Le bateau de la biso, coquette à bimakana mobali à Anati. Non, oui, c'est faux et archi faux. Et là, on retrouve à l'internet, si coquette, c'est faux et archi faux. Est-ce que coquette et Anna, déjà, tu as la coquette message? Aibisi ke tsika mobali na ngai ozo bimane na Congo nyos bo solola na omona on pe na otanga d'abord afana so na kubona kutu noki ba tito babi ni ke no pangusa maya miswa noki ba tito babi ngana Congo to na kokuna ngai nakuta coquette na message mbali c'est faux nakuta coquette na message moko te ya mbali en plus coquette na téléphone na ngai ils ont même code. Ça téléphone moi quoi même code 15 jours na cocotte na monsieur Tambal pour dire la vérité tinenge tozala fiancé na uta poto de na koma Kinshasa so koma ki lundi ibake muto akobota nda koma muto iye moko fo na bisu bisiti mona kin na linga ratina comme la pesi moi na vanda ne bisaye to ça va ta TV bato bo ta biso l'autre n'a songa toto la rando n'angati ba pesi vanda auto na songa ba le commence ça ça pesi boy n'anga touche à vie ya flat to kanga ndaku devant ne flat. D'accord. Avant na songa na Anna strong c'est un abiso na kolinga na songa simaka moke oza ex ya Mama Congo obimana Mama Congo je diable même pas Mama Congo même pas. Je pas ça bon ben habité. Pourquoi traumatiser toujours ba jeune fille à 18 ans 19 ans 20 ans ba yinga na parité yo traumatiser ba sœur ya mikolo soko beti c'est sur le bon mamba soko beti c'est sur le bon. Non en fait on veut nous ça candidat aussi c'est comme n'a pas TV quand il est Michel comme cop na bango za TV est-ce que yo sangisi cop na makio na nakati mbele ezala ngoni te yana ngali solo ngoni monde to sola boy c'est que je na remarqué na vie moi ça linga ba sola ya kali solo nana kisi mo to ongana simba moi si mo te abake no nana kisi ya kali solo nono kindaki o solo li etike na mutu ameseke na azana yo omona qui est na position qui moto azali marié ou bien azana mobali na ndako omona moto te oye posa le na moto chaîne YouTube nae aussi combien de temps na y ensemble ta bofani j'ai tout ça qui t'a vraiment les mêmes jours on a d'abord bateau ba la biso alimba compagnie osali combien de tours na ndako ya an avant tout comme alone comme le boui on sala qui 3 tours 3 détours sur son bonne mémoire. D'accord. Premier tour ezalaki OK ko ça lelae chaîne YouTube nae raison nino pour ça qui yo pour na deuxième tour les sous obi kaka ana mombali ya mwana mwasi
esi ya kosolola santo ya kosaka na basantima yanga na ekomoko tipe tokolingana bakolingana po komona ser na biso asa d'abord komona ina clip mutu so amoni amoni mwasi kitoko aza na ba presque bamakambo nyonso mwasi azalaka na oyo biso mibali tolingaka komona ye sikoyo na kati ya ndako alata abanda olata ndenge nini po aséduire yo parce que nde na comprendre histoire na yo ser na biso mutu aséduiraki yo amemaki yo na ekobo akwisaki yo aza mwasi oyi baangola nde bazalaka baangolaise soit ndako aza tranquille moko pena moke mosuse na ye abeta bato na ye normal yo moko ntango otalaki na kati ya ndako boza na ye omonaki vraimen ntango aobeta bato na ndako na kiloti ya moke omonaki vimaki nzoto namonaki na clip ya mama si ya Koffi Olomide yango naomona en face mais normal hein normal namona nga abeta bato na ye normal bato bazotala biso parce que boyoki bote image nasi tolandi toyoki biso nyonso bote image ndenge aye koloba eza pasi eza likambo oyo esali nango pasi esali pasi ebetisi mitema bato eza pena likambo penje esali pasi nayebi ke makoko pe place aza esali lokwa esali ye motema pasi ke mobali na ye asali ye boye ana famille et surtout makoko ana mwana oyo ada ya jeune fille nga sabino kokata la da na koko mwana ye ya jeune fille esa bote esa pesa ye koko de oza mwana no mo ya jeune fille o mona ba biloka boye circuler na internet esa vraiment bien te na ba vidéo oyo bimi na ucho mo na internet siko esa vraiment bien te et pesi pena pasi pe mawa mais esa likambo esi salemi toza na choix. Courage na coquette sasa, courage vraiment na libota na yo, courage makoko, eza na makambe yaka nango. Yaka nango, eza pe ko na ba musicien kuta mineno, ba sa kutu ba staro ba yeba ndi kutu koleka kutu makoko, mamambo ekomela bango. Ekomela bango to nzima kutu teke ba koza so ensemble na mibali na bango, medelo ba ensemble. Ba zongeli pe sengo wana po baloba mwasa lata kaka, buzoba ya mobali na en tout cas. Courage et koleka nango zalaka femme forte donc komitika te eza likambo ye fi wana ye mokalinga ya basambusa alors courage nzamba lola a batela yo. Merci na bino bolanda Irsil Botelo TV bandeko nanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout quand nde tolobaka, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger nzamba lola a ko pambola yo. Ngana bien tokutani à la prochaine occasion ce qui yesu azongite. Tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche de notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV oyana ba analyse na ye e ko melayo esika nyonso oko zala. Bisous, bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.